Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya des shows de Nar TV tu es sur na banda kuna bino kaka bon mo mesano na nzela ya bilili. Merci beaucoup na ba o nyonso ba s'abonner sur des shows de Nar TV. Ce que pour s'abonner non c'est purement simple et gratuit, c'est-à-dire sur zotalanga na téléphone talaka na sa image, ba komi s'abonner na couleur rouge. Toucher wana ko selo mama moko abomi mwana. Mama oyo abomi mwana na ye lokola taba. Mama oyo abomi mwana na ye lokola soso. Mama oyo abomi mwana na ye lokola libata. Et ça li passe na mutema komona ba action ya boye, komona ba effet ya boye, komona ba problème oyo komi na mokili, zo ça la passe. Mais et ça li bongo pona nini abomié pona nini zala brancher tozo développer en détail. Ndeko Kinshasa babengi, ndeko moro na Kinshasa abenginga alobi des shows de Nar TV. Atabiso na Kinshasa tozo landa yo papa, musala kitoko. Kasi zwa dossier oyo o pasola yango, o meka kubenda ba mama matoyi, o meka kupesa ba mama conseil. Na nzela ya événement oyo mwana mwasi oyo asali. Na kolakisa yo otalo moni mwana mwasi oyo kaka ndenge na cheye awo. Mwana mwasi oyo asali likambu ya somo, asali yango ndenge nini toke na détail. Mama oyo balobi aboti mwana. Aboti mwana kasi azali na capacité ya kobokola mwana te. Toke nango bref 10 minutes tosilisa. Aboti mwana mais aza na capacité ya kobokola mwana ti. Et comme elle a na suka kande to lobaraki, comme elinga na suka na amona yike asuki, mama azui kaka oya ye mwana oya botaki, azui mbeli. Akati mwana mutu jusqu'à détacher sa tête avec le corps, c'est-à-dire akati en deux morceaux, mutu à part, nzoto pe à part. Chose grave. Et là on dit na loba awa, na lobi boy. Est-ce que quelque chose est possible, maman moko répondre? Parce que ça problème est ça la melibasi. Mwana oyo memaki na libumu 9 mois yaya. Kande bomona rapasi wana ya 9 mois mu Congo. Ba problème ebele. Ti oya kobota mwana. Mwana wana oboti omelisi libele. Yo moko zwi mbeli. Fumbwa kaka yaya. Yo moko zwi mbeli. Libata. Yo moko zwi mbeli. Tabato ngombe. Maman moko répondre. Est-ce que mitema basi zarandenge nini? Est-ce que cause a facile problème oyo? Yaya so zana besoin mona image ndenge mama oyo. Kaka ndenge na chie awa na photo. Ndenge akati mwana mutu lokola libata. Achie na bassin. Nzoto a part, mutu a part. Alingaka mema bassin wana kende kubwaka. Acha lokola zo kende kubwaka salite to oke kubwaka bilamba. Po mema nzoto mwana wana kende kubwaka. Nde kote ba eko kangaye et reverser. Babimisi na poisa. So zana besoin au mona. Photo ndenge na che mama oyo, nga na che ndeye moko na diviser photo en deux parce que moyen ko tia mwana ba diviser ndenge wana na image boye ce n'est pas bien. So zana care oyo supportera makila, zana care oyo mona ramamba makasi. Numéro de show de Nar TV yango wana. Benga nga lobaka atinda photo ya mwana babomi na mama. Na tindela oyo ya otala yo moko en privé ko zala bien moyen na tia photo ya mwana wana awezate. Somo ya batu musuba ko kara somo wana te. Akati mwana oyo yoka omwe ndenge zara na bonne année libata moko beto bokola ki eti ayebana déjà ka koliama na bonne année ndenge tozali kokola tant tozali bana mwa soso mo bokola ki ti boyebi ke to lia na bonne année mwa taba ya bonne année ndenge mama oyo asali, c'est-à-dire akati mwana na ye mutu lokwa libata ya bonne année akati alongoli mutu nzota mwana part. Na yebite bula mama oya kataki mwana o mutu po alamba ye alia to akati ye mutu po kaka bomie. Donc j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre parce que biso to ando mona kala na tango kala tango biso to zaki bana mike ba mama o banda ko koboko la bana te banda zo bana ba ba bwaki bango na nzela abwaki na église ou bien abwaki na kwemo bo bato ma ba lokoti mwana wana ba keboko la ye. Mais c'est comme ça. Yaya soko koki kobokola mwana te incapacité ko bomayete zo mwana wana kende ko bwaka ye na église kende ko tika ye quelque part côté moi batu bazali batama ba kolokota ye babokola ye. Mais tozoka mwa kala batu bana ko bwaka bana vivant. Mais lelo bana basi soka koki kobokola mwana te faut bomaye pona nini mokili ye kende wapi pona nini mutema mawa ezo longwa na kati ya batu pona nini mawa ezo sila kati ya batu mais mabende ezo zwa place na kati ya batu. Mutema ya mawa ezo sila na kati ya batu, mais mutema mabe nde ezo zwa isika na kati ya mitema batu. Eza quel phénomène? Eza quel phénomène? Mama oyo na répété ya koloba akati mwana mutu tak 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 alongoli ye mutu
alongoli ye nzoto azwi bassin akoti nzoto azwi bassin akoti mutu alingaka tia bilamba na kati akende kwa mutu aoke sokola bilamba po abwaka mwana ou bien sangisa na basalite akende kobwaka nde bakangi mama oyo esali mawa pasi ekamwisi ngai pona nini te yaya soko koki kobokola mwana te tika ye vivant kende kopesa ye na bato babokolaka ba enfant abandonné kende kotika ye wana bazwa ye kende kotika ye na église bato mawa bakolokota ye kende kosundola ye na avenue moko quelque part bato mawa bakolokota ye bakobokola ye mais pourquoi arriver jusqu'à niveau à couper la tête de son enfant? Pourquoi arriver jusqu'au niveau au kata mwano ya yomoko mutu? Mais ça li passe ngana kamwe natali photo somo senga photo na tindela o numéro na ngango wana gravé ka na WhatsApp yebisanga tinda photo ya mwana babomi otala comme ça na tindela ya otala en privé ko sala bien et sali mawa monde akaleza ki boete ba mama kala so ba lembi bana bande ko tika bango na nzela aki ko sundole ata na arrêt abis aki ko sundole na wenze batama bako ye mwana bungi mutama wa kozwa mwana wana ke bokola ye mais comment lelo ba jeune fille na fungoli nano parenthèse moko rapidement pour te comprendre na lobi boye bana basi boyoka pona nini tambo kenda kolinga mibali boyebaka ba critère te ya koyeba ke est-ce que mobali oyo soki leo na tomber enceinte est-ce que akokozwanga en charge mwasi amona kaka sikoyo mais lobi mwasi amona angote mwasi azomona siko na minute onde na oloba mais après kaka 2 minutes mwasi amona kawana ti vision mwasi eza limité mwasi amona kaka sikoyo oyo ezosala ma sikoyo ndio mwasi amonaka mais oyo kozala lobi mwasi amonaka te ngana kamwa eza baka eza mingi pa na biso na Congo jeune fille ozokendo linga mobali oyo aza na capacité te tolobi te ke bato baboya mibali tolobi te ke mobali soka azangi capacité lelo lobi akozala pe bongo non mais mutu avenir na ye prometaka avenir ya mutu prometaka quelque chose okotalaka mutu na misu bolobi oyo azo promettre la vie oyo azo promettre quelque chose de bon dans l'avenir mais mobali musu okotalika na misu boyebi ke oyo quel que soit le cas il ne promet rien par rapport à l'avenir il ne promet rien c'est clair et à tous alors au centre sans commentaire mibali musu sotalieka na misu oyebi ke oyo avenir na ezo promettre le côté mais bana basi pourquoi bozaka na bososolité ya koyeba ke mobali ona obota na lelo mobali ona vivre na lelo so achenga zemi je vais souffrir et ba mingi omona penda ka yebi ke mobali so ikaka lelo na et selika ke erreur na tomber enceinte je vais souffrir mais oza toujours na mobali wana et la même chose est quoi arriver peka ndengo wana ko tomber enceinte après ko souffrir c'est comme ça les filles. Non, comme on va dire biso surtout mingi na Kinshasa parce que c'est moins difficile na biso batuto à libanda. Moi na moi si ozo vivre na mobali azo promettre à venir te. Mais ozana ye kaka. Ba parents bazo pekisa yo ozana ye kaka. Lobi abotisi yo mwana kimi. Lobi abotisi yo mwana sundoli okomi ko souffrir okomi lokwa mutu batumba okomi tout droit lokola mbanzi almet. Lokola tige almet en fait na loba. Mais ba parents ba pekisa ki ona mobali wana avant que les problèmes arrivent. Ou bien avant que problème okomi na ngwe komela yo. Ba pekisa ka yo oyo kakate. C'est le cas na ndengo moni mwana mwasi ya zawa. Ozokende kolinga mobali moko boaza sans capacité peut avenir na ezo promettre à rien. Lobi okomi na zemi abotisi yo mwana ya kimi abotisi yo mwana ya kimi. Okomi ko souffrir yo po moni okomi na suko zwimbeli okati muto wa mwana. Sali bien te. Bana basi ba mona ka lobi te bana basi ba mona kaka lelo pona nini. Ba mama ba yeba te ke lobi problème e kozala non. Maman yeba ga lelo bana basi ba yeba kaka lelo sikoyo. Mais après ka ba minute ezolanda moi si amona ngote. Précaution na vie à moi si ezalaka loin. Très lointaine. La prof là ni comment dirais-je? Précaution na vie à moi si ezalaka lointaine. Moi si ayeba ko prévenir vie na eti. Maman oya kati mwana mutu tak pona nini akoki kobokola eta akoki kosombele lipate akoki komelise tina tongo te akoki kolambela ye fufute a préféré à juger bon akata ye mutu histoire esila pona nini tozwa mwana ano kendo tika ye quelque part batama wa bakolokota bakobokola esali mawa pasi na soni ba mama lobi des choses de nartivisoire pasola pesa conseil na ba jeune maman boyoka oyo na lobi. Et ça très très important. Yaya,
soko boti mwana okoki ko bokola ete ko bomate luke siko kendo tika est vivant molimo nzambe est important et ça li mawa pasi na soni yoka Desho Denar TV biso tozo travailler na ba dossier tout soki ozana problème numéro na ngango wana benga ngai yebisanga problème ezani tindela biso ba information ba vidéo tindela biso ba preuve ba photo yebisa biso nini yo sengeli toloba awa na Desho Denar TV o esalamela yo na vie na yo oyebi ke toki ko yebisa bandeko bazwa pe ba précaution et komela bango te ko sala bien awa to lobelela tout benga biso pesa biso ba histoire ya vrai to lobelango na Desho Denar TV numéro na ngango wana côté nyonso za gravé na WhatsApp okozwanga soko lingi pe to solola benga ka na WhatsApp to solola na yo kobosa na te tango sisi kota la vidéo ya partager vidéo oyo partager pesa pe batu mususu batala comme information nazana photo ya tata moko ya ndeko moko ya jeune moko ya mobali awa na France batu 4 batindelinga photo ya mwana mobali oyo sida ndeko oyo azana sida babi ndeko oyo musala na ye komi nini alinga aka ba jeune fille ye ata lingi yo boyi akobondela ona ba façon tout akochelo ba piège ya ba mbongo na ba façon tout akosalela oyo zolinga juste eza nini akoucher yo atikela yo sida jeune o batindelinga photo na ye na lobi na batu 4 batindelinga photo na ye na ba détail naza na importance ya ocha photo wana awa te na importance ya opesa pe kombo na ye te ni ville mais na koyebisa bino boye bandeko oyo toza awa na mboka oyo toza awa isika nga naza bosala attention awa na France biso communauté na biso congolaise tosala attention eza na bandeko mosusu baza mitema mabe congolais aza mutema mabe soki osozwi maladi na yo ya sida ya okokufa yo moko te il faut boma bandeko no abasi eza bien te botika eloko wana tozozela na bafoto ya ndeko oyo na badetail na ye nyonso na ville esika azali soki kaka na bareseau mosusu batie awa pe na tie voilà nous on est là soki kaka na tali na bareseau mosusu batie awa pe na tie photo na yo naza nango déjà na badetail nyonso na ville ozali oza na sida ya tika kosala bongo na ba jeune fille papa oyo azokolinga ba jeune fille azokolinga ba tantine na biso ya poto na nko me ya ebiki aza na sida na beti tango na balandi nyonso ya Desho Denar TV yaya mibatela bomo ya mutu ezaka moko bapesinga photo ya papa oyo babi papa Desho Denar TV sauver milimo ya batu yaya ngayo na lobby balobi Desho Denar TV ozo passe la vérité sauver milimo ya batu papa oyo aza na sida photo na ye yango mutu liboso ye kotinda mutu mibale mutu misato 4 personnes même figure sida tozana ye awa mama ozana mobali na ndako batela bomoi na yo batela vie ya mobali na yo batu oyo basi bakufa bapola bazoluka banani ya okende na bango ndeko na nga ya mwasi obala to ozana nu jeune fille oza yo moko keba na mibali mususu bazoya kolandaka bino mobali ozomona azolinga yo azoforce kako linga ye ozokoboya mais azoforce kako linga ye yaya bamiyebi basi bakufi bazoluka bata okeye na bango papa o batinenga photo na 4 personnes aza atteint de sida aza de notre communauté aza na communauté na biso congolaise aza ndeko na biso congolais ya mobali awa na lobi natangi kombo na yo te awa na lobi natangi ville oza te mais na prévenir communauté na biso congolaise boke babosala attention surtout bana basi parce que ndeko oyo aza mobali soki na basiti mususu batie nga pe na ti on est là kobosa na te ya partager vidéo ka nde tolobaki soko sisi kota l'émission ya Desho Denar TV o partager vidéo o partager batu mususu batala bazala informer to sauver milimo ya batu ekosala bien ezalaki ya bino ndeko ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi nde tokutani na émission ezali koya merci. Desho Denar TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Desho Denar TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba